l'église de réveil bazo ko distraire biso ba jeune mais bozo yebati. Eh égoïste pasteur, vous êtes égoïste. Ils ont baninga la bino musubo banana bango tango susu ba l'église il ne bénéficie pas. Combien de pasteurs vous avez un bon sala ba école. Et puis ce que ça l'école, est-ce que ça lango pour l'église? Mon président, ou toujours ça pour intérêt na yo. Ba pasteur bo ma Congo. L'église na yo. Combien de fois yo encouragé bandimi na yo ke basala ka salongo? Oh, c'est votre devoir. Mbote bande ko nangai ba congolais bisika nyoso bozali na poto na Kinshasa e bisika ndenge na Afrique du Sud bisika nyoso oyo congolais azali oyo asepelaka ke mboka na ezala kitoko to ezala malamu. Émission na biso popola trobito changer yango méthode to mimango na ndenge mususu ya kolobela to popola nano ndenge makambo ezoleka na mboka na biso. Lelo tolingi tolobela nini? Lelo na lingaki nalobela tuna popola likambo etali ba pasteur. Mboka na biso Kinshasa ekopeba likola ba pasteur. Ndeloko oyo ngana bino tokoki kosola mokola lelo yango wana. Bongo nalingaki ya mbote na banda na pesa mbote na ngai na ba oyo nga ba yebinga na ye moko boss ya chaîne oyo Espérance et bongo la congolaise, pourquoi pas ma sœur Nadine Bibi, hein, motema ya impact quoi. Le champion. Na bosanité sœur nanga Marie-Claire yanganda yo na mobali na yo, hein. Dej de Rikaman. Iska bosana Londres na pesi bino bambote, na pesi mbote na ngai na Boviki Katai Famba. Iska bosana ba site na ba onyoso ba yebi et pourquoi pas toi koko na biso Jean-Jacques Diabelo. To pesi ope mbote siko zali. Na lobi lelo ningai na popola muke kolobela likambo ba pasteur. Congo to Afrique ezali ko kufa likolo ba pasteur. Ba pasteur ba komi ko lekisa batungonga. Ba pasteur ba komi ba benga ba pasteur. Mboke zo kufa. To komona ba mboke komi développer parce que ba jeune bazo travailler. Ba jeune bazo kende ko luka. Mais ba pasteur ba komi ko distraire batu. Na lobi lelo nazo popola c'est ba pasteur. Pourquoi distraire les gens? Au lieu de batu ba kende ko luka. Batu ba kende ko sala misala. Boko du lundi au dimanche. Ba prière toujours. Congo ko avancer comment? Banani ba ko sala. Banani ba ko sala. Bozo komisa batu ba fainéant ba pasteur. Batu ko ba fainéant. Batu ba ko lukate. Yo fandi ozo zela ba ko yela yo oya kolia. Ba ko tshela o mabonza. Okozwa ba dim. Mais si ko bande ko zokanga ba jeune oyo bozo kanga bango. Prière ko banda lundi ti dimanche. Tongongonga oyo balobaka keno bokende kosala misala bino ba pasteur bokomi ko kanga batu. Lundi prière, mardi prière, mercredi prière, jeudi prière, ti dimanche prière ezalaka prière ba pasteur botika ko lekisa batu ko. Boko distraire batu na Kinshasa, boko distraire batu na Congo. Si le Congo avance pas, c'est vous les pasteurs. Yo loko ebike kolia no déjà mbongo na yo ko mbongo na mabonzo ko ba 10 na yo bokomi ko kanga batu. Ba jeune ba osala te. Ba jeune ba komi si église et si ka refuge. Akena ko lexani ngonga ne pasteur. Mais tinda ba jeune sa ko ba kene ko luka. Hein? Tinda ba jeune sa ko ba kene ko luka. Pesa bango courage. Okende lundi, on a lundi 7h prière bandi. 7h prière bandi ti 14h. Mais bato kangi bango to chama bonza. Ba pasteur to mi ko changer. Pourquoi on ne mboka na biso ba pasteur? Mboka ko développer comment si les jeunes ne travaillent pas? Ba pasteur mboka eko tambola ndenge nini tango bino boko kanga ba jeune boko kanga batu ba mama misala na ba osala lisusu te
Donc le Seigneur nous demande d'aller travailler. Le cause est le salate. Au kangi na yo batu. Batu bakomi na bango ya yo. Balekisa na bango ngonga. Yo monaka bango ba monaka yo. Yo zolata. Et d'ailleurs baba égoïste. Pasteur. Vous êtes égoïste. Ils sont pas ninga la bino musubo banana bango tango susu baba. L'église, il ne bénéficie pas. Au comment na ba jeep. Au comment na biloko ndenge na ndenge. Pasteur. Changeons. Bon mais quand vous changez votre comportement na bino ba pasteur. Faut que yeba ki mboka izalaka développé par les jeunes. Quand vous prenez les gens du lundi au dimanche, ils allaient à la prière. Vous pensez à quoi? Vous êtes venus distraire les gens, vous les pasteurs. Vous pouvez distraire surtout vous les pasteurs du Congo, les pasteurs africains. Yebisanga compte église na yo, c'est combien? Oyo salaka nango. Église na compte il y a combien? Compte bancaire, il y a église là combien? Mais compte il y a yo à combien? Compte il y a yo pasteur à combien? Boutique ko distraire ba jeune. Na bangonga beaucoup l'excellent bango. Prière. Qui vous dit que prière na yonde ko sala ki muto azwa musala? Qui te dit que prière na yonde ko sala ki muto a voyager? Si ce n'est que le Seigneur. Vous êtes en train de distraire les jeunes. Distraire les Congolais, vous les pasteurs. Boutique Makambo Sala. Envoyez les gens aller travailler. Et en plus, vous n'enseignez même pas la croix. Vous avez la prospérité. Et kobala. Et vous voyez que vie peut monter à passer, vous devez souffrir pour la vie. Le Christ lui-même a souffert. Christ il va souffrir. Pourquoi vous distraire? Nana lobi que ceux qui lobby mutation mutu que pour ensemble à l'église na yo. Mais ensemble mutasala ki mukolo na yo nzamba ba yo sumba mutu ke koki. Beaucoup sala batu. Mutika biloko wana. Bon distrait surtout les jeunes. Mbote maman. Ah naza na quartier na ngai na pesi maman mbote. Donc na bina zo popola lelo koloba soki Congo ils ont marché ils ba église. Les églises de réveil boy ko distraire batu na ndenge ali sécurité. Église de réveil boy ko distraire batu na ndenge ali sécurité. Yo mona wapi? Batu wasambela aka ko banda lundi ti dimanche repose à la rate. Pasteur, quand on t'appelle pasteur, c'est-à-dire que tu es le père, il y a pas brebis. Mais banami salate. La qui ça va on n'est pas mbongo. Si l'église est en mbongo, beaucoup de personnes peut faire mon de démarrage pour démarrer. Est-ce que vous savez la pasteur? Tout le monde a pasteur, mbongo faut dans l'église. Au monde a pasteur penaboué, aola na mbongo neni ozoke na mabonza tu bakucha na kata mutu wake. Pasteur mbongo a mabonza okena ngona ndako kusana ngonini. Mbongo ya mabonza pasteur okina ngona ndako kusala nini? Les pasteurs boy ko distraire Congo ma casse. Si le Congo ne marche pas dans bino pasteur. Voilà même un niveau ya makambo ya misa président na Séné qui sont en train de distraire les gens. Ce sont des pasteurs. Ce sont des pasteurs. Batu ba corrompre bango pamba pamba toloba na tan komba mutute. Et soyo te. Bandeko na ngai ça passe mingi pona Congo. Ça passe mingi pona bino ba pasteur makambo ko sala na kacha pays yoyo. Isa mawa mingi. Isa mawa. Combien de pasteurs vous avez mbongo bosala ba école. Et puis ce que ça l'école, est-ce que ça lango pour l'église? Mon président. Ou toujours ça pour intérêt na yo. Ba pasteur bo ma Congo. Bo distraire ba jeune. De lundi au dimanche ba to sambe na kaka bo mona wapi? Bo mona wapi ba pasteur?
nzamba alobi to kende ko continuer misala ya salaki. Misala ya salaki ezanini. To salaki mokile koma munene. Mokile ngo koma munene ndini so bato ba to salati. Ba pasteur bo libérer bato. Bo yebisa bato ba kende ko luka. Boye bisa batu bakende kuluka ki bona ko distraire bona ba prière papa qui te dit que muto ça hygiène à 100 jours ndé akuzwa soki nini un visa pour kende qui te dit que muto ça sali hygiène il y a 100 jours 300 jours ndé ko sala ki babala ye distraction la jeunesse l'espoir du Congo on est en train de vous mentir. Moi, je dirais même qu'on est en train de vous faire faiblir. Parce que l'embi sabino. Pasteur Oazo Yokanga. Oyuli Mwanzambe Sada Kakati na ye. Nakoloba pasteur. Pesa ba jeune courage basala. Pesa ba jeune courage basala. Libérer batu kolekisa ngonga pamba na ba prière na église. Libérer batu. Congo ça na posa ya batu. Distraction sur la prière. Ba jeune ba komi feneya. Ba jeune ba ni ko lukate. Au mona kana ba veste. Jeune ke prière. Tous les jours. Pasteur, est-ce que vous avez moralité, civisme, ils ne répondent pas à basal ensemble. Est-ce que vous avez ngaba na kolina omona no pasteur moko te pena na église na ya silisi bena boy alobi bosala ka salongo na bandako bosala ka basalongo na balabala ba pasteur bolo bango te vous c'est seulement ba batana $100 balé kaliboso ba batana $50 balé kaliboso mais civisme moral propriété si ya vous basala nzambe bo wana ko apprendre batu okomona mutazo na église na yo pe alati bien wana mais kota na toilette na ye mawa na posa ko sube côté zongi. Dieu vous demandera. Vous serez jugé. Vous angelo kwa sala. Nengi boli ngabo distraire bana batu nengi mo pepi no bosala kilo ko sala ezate tika na créer église au créer église. Ya ngo même église na yo na quantité. Pasteur ko lingo contredire nga ibisa nga compte église na yo. Ya église na yo. Compte église, ou est géré par l'église. Yote. Isamawa pe passi. Jeunesse, sachez-le que ceux qui biso to télémité, mboka na biso Congo ebongate. Boyeba que ceux qui biso ba jeune to télémité Congo ebongate. Ba distraire pe biso te ba jeune. L'église de réveil bazoko distraire biso ba jeune mais bozo yebati. L'église catholique a qui organisé ba marche yawa au Israël qui pouvoir réuti ko leke kende. Oui bien mo. Voilà devoir à pasteur. Tant pasteur azo komona ki brebis na ya rolé ce qui to côté ata malamu te. Faut senga na batu ba telema. Combien des églises de réveil oyo ba senga na bandimi na bango ki bo kende tout tambola na catholique sika moko pona ko sisa likambo. Combien? Yo pasteur tu demandes aux gens de faire des jeûnes de 80 jours de 100 jours mais yo liya kananda ko yo ozo mela distraction. Ba pasteur bozo boma RDC sabino boyeba que to ko s'en charger na bino bozo distraire batu makasi prière du lundi au dimanche boyebisa ba jeune bakine ko sala bo pesa bango possibilité ko sala soki babike musala ezate oyi ko pesa ya tambonga te cabine
azo ata ya nyongo azongisa lobi mawa mingi ya bapasteur lelo nalobelika bino nakozela réaction ya bapasteur toyebiki bapasteur ya malamu basali ya mabe mpe basali mais je parle ici en général po bodistraire bato mingi ekomi na ngonga tongi totelemela bino sikoyo bapasteur po bozodistraire bato paseleki makasi pasteur Blaise Mboma napesi yo mbote puisque tu es l'un des pasteurs oyo nalingaka makasi oyo asalaki jeunesse ya église na ye bakende koluka baaktivité ya pamba ya kolekisa ngonga na église nezalaka te pasteur Blaise Ngoma plutôt pasteur ata na vocation ya koencadrer bafamille pasteur Blaise Ngoma apesi yo mbote na Montfleury si la veni mapenza nazo témoigner sur yo oyebi ngai suis un catholique mais nazo témoigner yo parce que toyebi ke yo zali moko ya bapasteur oyo basalaka distraction ezala pamba te bapasteur nga nalobi ke lokola nga na bandi kotelemela bino na kotelemela bino soit botika bajeni bakende koluka misala ke bolekisa bango ngonga ya pamba ngonga ya pamba bokolekisa bato balekisa ngonga na kati ya baeglise mpona intere na yo lia na yo ozala no malamu mais nayebi te meme bato yango otango bayaka na église na bino bayaka kosambela kobanda lendi ti dimanche bazwaka mbonga mabonza wapi bazwaka mbongo ya mabonza wapi nga na mitunaka pasteur parce que yo oza na posa mbongo ya mabonza sikoyo loko oza na posa mbongo ya mabonza pesa bango temps yebisa bango bakende koluka mutu oyo akoencourage bandimi po te bakende koluka eza yo pasteur mais yo pasteur soki oyebi koencourage bandimi na yo te bakende koluka yo ofandaka na bango kaka na église okosaka bango nzambe akosala nzambe asala deja esila nzambe asala esila alobi biso nde tokontinue kosala botika kodistraire bandimi botika kodistraire bacongolais vous les pasteurs boyebisa bajene bakende koluka yo banda lendi ozwi bajene okangi bango ozwi bato okangi bango na église basambelaka kaka soki mutu kolobi nzambe aponaki ya kosomba mutuka mokolo wana eza mpo osambeli te to pafandi 100 jours ya jeune te changez vos comportements bandeko na nga bapasteur encouragez la jeunesse et surtout la jeunesse naloba mingi mpo na jeunesse foyebake tokomi na ngonga oyo po totelema soki nalobeli bino lelo boyeba yango ke Congo jusque là tozwa na indépendance totale te nanu tozwa indépendance moko totale te et surtout côté économie. Vous savez comment on est en train de nous gérer les blancs. Ce qui musée a mis balé à Yakoufi, musée a mis ça à Koufi, je crois que les blancs vont s'y soumettre. Tokomiga kobanga, tout bimana balabala to tomboka bobangi. Sikonda na kobongisela omboka. Na kufa, na tika famille nga, mais oui, beaucoup fa penzala. Beaucoup fa penzala. Jeunesse, l'espoir du Congo. Je ne dis pas l'espoir de demain. Je dis l'espoir du Congo. Tout ça, espoir à Mbogo. Tout ce qui va distraire, quand on voit un ça ne va pas. Soulèvement, faut ça là. Faut ça là. Mais quand il y a du bon, tu bêtis ma beaucoup. Quand il y a du bon, tu bêtis ma beaucoup.
tango tokomona bamboka mosusu ndenge ekotambola totala mboka na biso Congo toyoka mawa. Ata toyebi ba révolution ileka na mboka na biso te. Quand même une révolution moko esalema na mboka na biso le 17 mai, l'entrée de AFDEL avec le fait président Musée Laurent Désiré Kabila. Souci na biso jeunesse ezaki boba na kolongole na biso ba cours ya buzoba neti kitoki nekotanga la révolution française to sala na yango nini. Or biso to soit révolution moko na mboka na biso awa le 17 mai et pourquoi pas to tanga yango ki to tanga ya ba français. Jeunesse tout élément. Ba pasteur le lot na ningaki kolobela bino mwa moke et puis na ko continuer toujours koloba boye ba yango ke misu na biso ebandi komona toni to bana kolobela bino po bozo kosa batu makasi bozo lekisa batu ngonga makasi bino basali na Nzambe les soi-disant je l'ai dit. Pasteur, dis-moi sincèrement na biko répondre ngate pona yoka mais na kacha motema na yo, dis-moi na église na yo combien de fois yo encouragé bandimi na yo ke basala ka salongo. Oh, c'est votre devoir, c'est un devoir de l'église ya koyebisa bandimi na ye ke basala ka salongo. Comment se fait-il et comment na batu même il bosse à lupango mutu yemoko aloba bazela gouverneur a kosa salongo omona li bossa lupango ya mutu salité omona ndeko mususu abimi otali ninga lati obi oh mobali alati ah moi si penda alati tala toilette mawa même ndako na ye moko ayebi kobongisa te. Pasteur, prenez aux fidèles d'être propres à l'intérieur de la maison, à l'extérieur. C'est votre devoir. Ma pasteur na yebite sobo komo na phénomène oekoleka même ba papa ba koma otosambelaka mais il y a des choses qui se passent que tu ne peux pas croire. Ba tata na ba maman ba koma ko suba liboso ya bana sans crainte paso ba ngate papa bina na balabala telemi bani na ko suba ako banga bana te et puis mondimi asambelaka. Les pasteurs, prêcher la parole de Dieu, c'est bien, c'est bon. Mais éduquer aussi les fidèles, c'est une bonne chose. Quand on est fidèle, comment on va faire la peine à nous sabato? Nous avons que ça, il faut sabato, que ça, il est à Bangate. Vous vous imaginez? Changeons un peu nos mentalités, notre façon de prêcher. Notre façon d'éduquer, vous les pasteurs. Miriabato, bino a pasteur boyakasu na sonité. Miriabato sans demander l'autorisation pour venir afficher ba papier na bino ya ba campagne ya ba nini tout ça. C'est quelle éducation ça? C'est quelle éducation? C'est quelle éducation les hommes de Dieu? Donc, Miriaba, tout ça, demander l'autorisation, vous avez papier, vous avez affiché, vous avez une campagne, tout ça. C'est quelle éducation? Donc, tout le monde changer, moi, je n'ai pas biso, il y a quoi qui éduquer batu. Tout ça là batu, tout ça sala musala, n'engi nzamba lingi na biso tout ça. Tout beau sanate. Que Nzamba ko tuna bino un jour na pesa ki bino batu bosala ki na bango nini
Ce n'est pas seulement prêcher, prêcher, prêcher. Oui, prêcher c'est bien dans ce koloba. Mais éduquez aussi vos brebis. Ndenya kozala. Tata mukola ko suba na miso bana bazo koleka, soni ezate. Est-ce que beaucoup de bandimi na bino ke soko melima ina sachet ko boka na balabala te. Ça va nous aider aussi. Que Kinshasa c'est comme ma propre pasteur. Vous savez que beaucoup de Kinois ba ka kozana kata l'église na biso. Que ce que tu yebisi ki tout ça ka campagne biso wa pasteur, to yebisa bandimi ke ba boka ka salité na balabala te. Okomona muta kombi na lupango na salité ay ko boka na balabala. Mais biso wa pasteur to ko éduquer ba to sérieux. Moi je suis pas pasteur, mais je suis pasteur parce que je sais que je suis en train de faire là aussi. Et à Moussala, Tata Mukulu, Azana J à plastique, Nakata taxi, Amina Saboua qui n'a pas la balle. Vous imaginez? C'est votre devoir à vous, peut-être l'église, d'aider aussi l'État. Basal Nanzambe, ceux qui vont aider l'État. Surtout campagne autozana ngona Kinshasa wabikini bopeto. Les pasteurs, c'est dans moins de 2 mois Kinshasa est comme propre. Ceux qui besoin ngona ko diki batu na kata ba église. Qui voilà comment bazalaka. Bandeko apanzi na lobi ke tomeki mwa moke ko bongola émission na biso ya popola ya kotambola kaka boye. Tobana koloba ndetro mona moko to pupola ka ndembo kana biso ekotambola à chaque fois to moni likambo to ko ba ko pupola to lobela yango. Je crois ba ça na nzambe o izala kimbala liboso na lobeli bino mokolo pe ko ya sima na ko sanga pe ko lobela bino te mbote na ngana espérance bongo kolo chaîne oyo mbote na ngai na pesi na bofi ki fomba katai mon ami et tout le temps mbote na ngai na mon vieux Dej de Rikaman mobala marika yangana na pesio bote siko sali na bino pense oyo boyebi ngai oyo bolingaka masolo oyo to bingaka ya popola na pesi bino mbote donc to chanter idéologie ya émission na biso to kubana kozala nango kaka boy to thème moko to popoli to thème moko to popoli. Voilà, je crois ngana bino to suki awa beto kutena mbala sima na limero musuza liku ya sima. Bye.